toujours vivre le Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mbote Ndeko, biso toza na DMTV na ningaida tuna yo concernant tirage ya des barrages ya mondial o baboke biso Maroc na yebi ko yebi yango mais ben pression na eza nini que RDC akuta na Maroc match eza ya aller retour. Bon, réaction na yo Maroc équipe wana Maroc mona onde nini tirage wana sali onde nini, est-ce que sali esengo ou bien mabe ou bien abordable ou comment na pesio mekano ko répondre ngai bon tirage wana ndenge batie biso na Maroc nga nazo bangela ngo te tokobeta ya aller comme retour na sepeli ndenge batie biso na poula Maroc po modèle Maroc azobeta bal na ye a hotelema na biso te napesaka confiance na bajoueur na biso ke babeta bal moko kitoko bamema Congo liboso. Donc tirage wana contre Maroc esali yo penza bien makasi oza dans esengo donc na makanisi ke déjà boleki RDC dato leki naza na esengo makasi na yebi ke toleki déjà na assurance na bajoueur na biso. Mais quand même ozota pe Maroc ninga beta kan na ye au moins te que Maroc kwa sa makasi nazala kotala babalo wana Maroc azobeta hotelema na biso te tokogane kaka. Donc faut que la paix parce que RDC to beta kan te Maroc ko beta kan to beta match wana za na mars aller et goza awa pana biso retour eza kuna na Maroc mais oza pena sur RDC pena a ko gagner ba match na e to ke mondial pour ça les sengo pour ça pe première fois et ça pe so deuxième fois to ke na mondial depuis kala mais oza pena sur RDC au battre ba marocain par rapport au balo Maroc a mon zo bangisa yo te naza sir nango to bangela nani maya moto te na terrain ndebo ko betama to réussir yango. Merci beaucoup kombo nani monsieur Marcel Congo. Merci beaucoup. N'engana sa conclusion muke parce que Maroc pendenge to mona ngo boeza pe équipe makasi to kutene na bango l'autre fois ezaka équipe bakana ya bakabananga to beta bango 1-0 mais difficilement, très difficilement. Mais cette fois-ci, Maroc pas au Bongama, RDC pas au Bongama, ils ont la grand combat donc bataille n'engali sécurité parce que n'enga mon l'équipe de Bisso, baza équipe moko déterminée par rapport aux joueurs tous ça ba binationaux wana bana ya poto wana tout surtout ba mboka ndé baza suna ba Marseille boy donc et ça pena bien makasi, on verra la suite. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Namoni oboye na nzela kombo nani? Kombo nanga papa Bobongo Simon. Papa Bobongo Simon ngana tuno na sujet ya match de barrage au RDC akoyi na Maroc. Pona yo ba consentement no ezanini kokoya na Maroc. Kokoya na Maroc équipe lokwa Maroc yo RDC. Donc beaucoup ine bango sali yo ndenge nini pona ke mondial ube ndenge nini. OK, pona kokoya na Maroc tebi Maroc pa yebi biso. Donc na place wana na lobani po eza football eza ballon ndenge ko permettre je pense que soki nzamba songi tokoleka
soki nzambe asungi bon so tolandeli bien na football nzambe pena akota yango te parce que eza jeu moko boye ya équipe koto baobeta na adversaire na yo nzambe pa yebi ye siko yo yebi équipe na yo RDC ntongo okwei na Maroc aobeta kane yo obeta kane te siko sentiment na est-ce que ebangisi yo te kokwea na Maroc ebangisi nga te kane Maroc aobeta entraîner na biso azomona ndenge bango bazobeta donc ebangisi ata solo te tolobake wana espoir ke obeta Maroc ke mondial ngai na un espoir wana parce que namonaki faso bajoueur na biso basanganaki na kati ya mikili ya poto mpe bazwi décision ambike il faut mondial oyo tokenda nango tokenda nakanisi ekozala malamu eloko moko nini préparation ya mondial yango bakonzi na biso awa est-ce que même ke toke mondial yango tokokoma liboso mpo bakonzi na biso bakipaka mpenza makambo ya bale mpenza comme tel te bon papa question mosusu yango na tuno toza match wana ebetama na mars eza match ya na mars eza deux phases quoi aller na retour tobeta awa na Maroc après tokebeta kuna na Rabat pa bango wapi na sira toko gagner pe soit 3 kuna tosali soit 0-0 za signe loko wana po eza liseki te eza pe eza opolo longo limbisa nano naza sur malgré que mboka na biso eza na trahison mingi ozobanga koteya na bako trahi eloko sikonga nazolobela yango wana mais mpona oleka toleka mpona koleka tokoleka na biso mais trahison na biso awa totika nano kotrahir mboka te tozotrahi mboka kana bamboka mike mpe olei mbongo po sali olei kaka mbongo boye olei mbongo yango pe pesi yo eloko te est-ce que eza normal mbongo bakopesa yo kotunga vi na yo mobimba ça va papa merci mais mpona koleka oyebi ke oleka obeta Maroc koleka bien koleka na Maroc tokoleka même ke équipe nyonso tolinga kokutana nango ata Cameroun équipe cette fois-ci même que équipe nyonso tolinga kokutana nango tolinga kobeta mais kokwei na Maroc osepeli déjà kokwei na Maroc c'est une grande équipe oui nga na koyi minimiser Maroc te po tokenda ba match nul combien to gagner ba match combien Maroc pas gagner biso donc na cette fois-ci tozobeta Maroc parce que ba joueur bazui conscience ya koya kobundela mboka na bango. Merci beaucoup papa, c'est très gentil. Merci papa, merci na passion, merci mingi. Ok, toza na DMTV Sport, soko linko landa mingi na YouTube, obeti DMTV Sport, ndio komona chaîne na biso tolobela mingi masano ndembo. Ok, merci mingi, na sepeli mingi. Merci papa. Nga nazana mungi seti yao. Oye kuna soki makamandembo zana mituna. Oye kotuna nga. Merci beaucoup papa. Nga na ndembo wana loko nanga. Merci papa. Bon neti pona ngai ba joueur lokola ba Meshakelia baza plus percutant ba Silas abongonda ba joueur wana bana ba qualité mingi ba kope ko ya ko bakisa mesusu na expérimenter o bazana effet que bobeta équipe lokwa Maroc ba joueur wana ba lokwa ba Karim Kivuidi so ba bakisa nyona surtout bana conservation ballon bana qualité passe malgré qu'il une expérimentation na bango mais so ba tse wana ba ko beta ba ko conclure lo mo pa makasi ko bima na kat équipe donc nango congolais zo na kimia parce que espoir ezana surtout penza na RDC ndeka ba ndeko botolo ba détermination ezali espoir ezana. Merci beaucoup. Restez branchés sur notre chaîne DMTV Sport. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez
apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.